Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya mukeboye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso ndongo ma biso wana kaka. Machine madaka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Merci. Merci merci mingi naopesa mbote na bandeko nyonso bazali awa tosangani lelo aye mpona matolumi na koloba nini nga moko na bandeko ekozala mobulu mingi soki tozosala bacommentaire par-ci par-là ekosala malamu mingi te moni lelo eza mokolo monene oyo nkombo ya ngati ezelemoso na kosi elobama na bandenge ebele bato basala bakoma basala bavideo batikele ya ndenge na ndenge na nyonso mingi bayebi ngati ezelemoso na kosi te epi bapesa ye esika oyo ye esengeli azala na moteli yango mona etindaki nakoma livre esu na 17 ans ya recherche oyo esalami mpona kokoma buku oyo nakomi mpona ngati ezelemoso ya kosi donc ya liboso nakomaki oyo ezali histoire de Bateke à travers Ngaliema Pierre Mombele Stevos Neakos voilà moquer une nouvelle connaissance, une nouvelle page de la connaissance de l'histoire des Kinshasa. Donc livre liboso nakomaki après 15 ans il y a recherche natambolaki na babibliothèque na France na Belgique naketi badevier neti na Kinshasa ntina ndako ya bangati Stevos Neakos mpona kokoma livre oyo bon ngai moko nami nga moko nazali donc diplômé la biographie na ngai ndeko toala mposa oyeba histoire ya mboka na biso na pédagogie natanga na asiti bosomi na njili na nsima ntango na sisi diplôme d'état na nga nazwi yango nakendaki inane na lista mpona linga technique mingi bon nasisaki kuna te na ye poto ntango na ye na poto naya kosala formation ya technique mpona linga technique mingi donc nazwi brevet des techniciens de maintenance en électricité informatique industrielle na nsima naya kosala mosala naya kosala susu formation nazwi diplôme universitaire de technologie na électricité, génie électrique et électricité industrielle. Sinasikoyo, naye kosala susu formation, naye kozwa licence pour na système automatisé réseau et informatique industrielle. Bon, nasali mingi na entreprise na plasturgie, matériel plastique, na automobile, na agroalimentaire, na cosmétique, na automobile, na aéronautique. Donc, nous avons ça électromécanicien, donc technicien de maintenance. Donc, oui, ça parcours dans professionnel.
Mpona kozonga na likambo ya ngati Stevos Niakos nayebaki te lingamu na okoma biographie na ye nazali kaka koloba yoza malamu bato to motu moko azwa likanisi ya okoma livre po toyeba azalaka nani ya solo po bato bayaka oyo alobi boyo asalaki na ya solo na lokuta nyonso eza kosangana na bandi bino moko ndenge tozolanda na bareseau sociaux lokuta ezali solo mpe ezali mingi ezoyebana malamu mingi te puis na période cruciale toza nango lelo na bamboka na biso falsification ya histoire ekomi makasi mingi bazofalsifie histoire vérité ezoyebana te bachiffre bazokotunga yango po toyeba histoire na biso bon mingi ya koloba eza te mpo na batanga bakotanga livre bakoyeba ndenge nazwaki inspiration ya kokanga livre eza te moto abai na ngai koma livre esalema kaka par hasard na chateaurouge nakutani na basi moko bazali koloba makambo ya kitendi ntina alobi na bango na bino boko makambo ya kitendi boyebi Stevos Niakos bango batelema batalanga bakomprena te mwasi moko azalaki wana abi me papa akende avant akufa biso tozalaki na Kinshasa akende avant nga abi me ozala malamu motu moko akoma livre po bato bayeba azalaka nani mbala moko mbala moko nayebisi mwasi wana nga mpe nakokoma nanga livre yango ti nambaka ndenge wana ntango nalobaka bango loka nzoto na ngai ninga na malili na nzoto ndenge ngana mpenza ntina abi papa bapesinga autorisation nakoma livre wana abi na papa koma yango donc ndenge mpe naye kokobanda barecherche na ngai esali 17 ans ya recherche donc nabandaki mo depuis 1999 donc ti ndenge naye kosala tome 1 oyo ezali étude sur la sa mpe la religion kite ngati Stevos Niakos nani donc kombo ya Stevos Niakos eyali surnom na ye bato bayokaka banzembo bakomona bakoyoka na nzembo ya bana kini oyo ya mavwela somo na orchestre yoka lokole esika mbala liboso kombo ya Stevos Niakos etanga so boyoki nzembo wana boyoka Stevos Niakos mbala liboso eyaki surnom na ye donc kombo na ye ezali Adrien Francis Mombele abotami na Léopoldville donc Kinshasa le 31 mars 1952 akufi na Paris le 10 février 1995 donc na 95 bakunda ye na cimetière ya Kongo donc ali originaire ya Kinshasa ye moko ayemba na nzembo na ye Kinshasa village natal wana azolimbola bamosusu bakozwa motunga po bakende na bamboka na bango bamosusu bakozwa mpepo po bakende ya kokende te po eza mboka na ye Kinshasa papa na ye kombo na ye ezalaki monsieur Pierre Mombele Semkira alaki moteke mama na ye Samba alaki mulefu bazala kofanda na Kinshasa na 22 rue Mwanda na commune ya Kalamu na Kinshasa oyo etali papa na ye Pierre Mombele Semkira azalaki membre ya parti politique PNP président ya UNIBAT Union des Batiquets asalaki yango mpona korevendique badroit na bango badroit foncier likambo ya mabele ndenge babelge bakotolaka bango kingabwa bapetro kongo babata bazo mosusu wana bamabele wana yango ntango asalaki UNIBAT ezalaki mpo bateke mpe bazala na droit ya mabele na bango bakosala ekele liboso développement ya Kinshasa ntango ake na table ronde na 1960 akende kosala revendication wana ya badroit na bango ntango aye kozonga na Kinshasa ntango toyozwa indépendance azalaki ministre ya travaux publics azalaki mpe membre ya bureau politique donc azalaki na imprimerie na ye kombo nango ezalaki Ngalema Niakos akosala imprimerie wana azalaki typographe ntango okuta ye kokanga yango na 1969 mosala mpe ekatanaki bisika wana bokuta akangaki yango mpo ntango akangaka université batrake moko esalemaka na imprimerie wana papa Mombele azalaki na innocent azalaki mpe membre ya bureau politique mpe député wana ndenge moko ayembaka banzembo okoko na ye Ngalema na barecherche na ngai naye komonaki kombo ya inti Ngalema ezalaka kombo ya Ngalema te
na babuku nyonso bakoma ezali erreur Stanley asalaka ntango atunaka chef nga monkono donc eza na combien on a livre oyo ya bateke livre oyo livre ya clé oyo na combien on a kati histoire de ça kati donc Stanley asalaka erreur ntango atuni nga monkono mabele wana ya nani nga monkono ayaki muteke ayebisi enti ngaliema donc mabele ya ngaliema Stanley akoma iti ngaliema donc depuis 1877 etikala kaka ndenge mwana na balivre biso nyonso ya histoire okomona ndenge mwana mais komone ya solo ezali mbakwa ngaliema eloko nalingai na mpona koko na ye banzembo ya Niakos eza banzembo moko autobiographique po azolobela bomoi na ye bamituna bato baloba batuna makambo bato baloba baréponse eza ozalaka asali nzembo apesi bino réponse donc bozwa banzembo wana lokola banzembo apambakamba eza na banzembo oyo eza na makambo ebele na kati ye moko aloba mpona nini awanga bizoto na ye apresentaki identité na ye na nzembo ya Kinshasa Braza ntango oyokaka ayo mwana mombele ayo mwana batike donc ayo mwana mombele yo mwana mombele donc ye Stemos Niakos ali muteke donc aloba mpe koko na ye ngaliema asolaka na Stanley makoko na de Braza donc Kinshasa Braza eza moko ya batike voilà na identité na ye ndenge ezali donc Niakos azalaki autodidacte po bato bayebi mingi te aza kokende na Sorbonne na université ya Sorbonne nde mwa afandi azoyoka bakulu po baprofesseur ya science politique bazakosaba akopesa afandi azoyoka azalaki mayele mingi azalaki artiste musicien engagé azalaki engagé parce que azalaki kodefendre badroit oyo eza juste ezala problème badroit français auteur compositeur auteur compositeur akoma banzembo ebele na baalbum oyo biloko oyebi esala basuccès donc na kati ya banzembo wana osi ya banzembo autobiographique azolobela bomoi na ye vi ya bakoko na ye mboka ya Kinshasa azolobela poto azolobela basaper azolobela mpe kitendi donc ya banzembo moko prophétique parce que makambo mosusu oyo aloba oyo ekoti na ndoko ya rive ekono te comme na suicide lelo toza na rive ekono awa alobaka ngo na l'an 2000 bato bakokende susu babutiki te aoza liboso ya ordinateur azopeta batala babilamba wana alobaka ngo na 87 mais lelo na 2000 ezosalema et puis eza banzembo moko mpe poétique beaucoup ya bomoi ya Niakos nakomi yango na bato misato donc ntongo ya liboso oyo nakomi oyo ezali donc étude sur la sape et la religion kitenge etali makambo ya bilamba mpona koyeba makantine ezalaki nini naza olobaka na tome 2 ezali banzembo na ye azokomisa yango na tome 2 eza banzembo na ye nyonso nasala étude ya banzembo wana makamuni na koma makamuni ya loba eza na lingala nasala mpe traduction na français donc balivre oyo nyonso nazoloba awa donc troisième tome nde ozala vi na ye balango tanga ya tiere wana ye vi na ye Kinshasa na Braza ntina poto balivre oyo nyonso nakomi bainterview na ngai nasalango na lingala ngambo nasala traduction nango na français nasali bamakambo nyonso bachapitre banini donc eza babiloko moko ngambo na finança barecherche na ngai nde nazotambola na France na Belgique nakende ntina na Londres na badocumentation baéquipement nyonso ngambo na somba yango etangamaki nayebi te mais ezalaki nayaki na mposa ya kokoma bosolo ya histoire na biso. Donc, le livre est sur la salle. Le chapitre est ebele, point essentiel. Comme monsieur Etika, les appels essentiels. Bateau bazana pose un livre, va commander livre, ils ont les éditions du net. Au Québec, dans FNAC, bakoui besoin yango. Bakoui besoin commander yango, bakoui somba. L'inga les a pauvreté. Donc, comment on a
ici à moi on va la livre dans le bindegani na kutana bana ngati c'est aussi en cause et puis nani Stevos na boss nani na mona ba ina Kinshasa na 88 tanga yaka na concert au dans concert na au mona na poto na 92 kokuta na ngana ye na bu ezali na risara nino yo documentaire mo ina na télévision ya mbongo ya baleki na ye o ya kosaki na baleki pele na mosusu bazali mpe awa na bakulutu baza ebele bakute na ye basolo na ye ayebisaki eke toa na video mona ndako eza ya documentaire alongo asepelaki na momingi mbala moko abaki aoleka na ndako ya kotala yango ntango ya azwi mpe video natie na nini cassette na magnétoscope toanotala ntango mona kaka po ye azalaki nga na telemi abandaki pembeni yango namonaka atelemi abandi koyemba ye balokati ngambo te moko ami programe gamba yasi mokolo oyo isika bato bayokaka soni te atelemi mpenza azoyemba omona kaka ndenge wana nayebaki te ezalaki ndenge na ye ayembaka na ye ntango azala balinga na ye ayembaka na ye sikoyo ntango ye aza koyemba Lumumba mpe sika sikoyo azokima na avion akiave ti azokima na avion na bakaka na maboko nga mpe nayeba te nini esalema mbala moko na yembi ndenge tomona Lumumba azokima na avion na bapembe liberté ya mwana Kongo nga nakendaka tala lelo oyo nakokita na mpepo ya Kongo esi bapesinga ntango kaka na sisi koloba ndenge wana nyakosa paluka atala ngai osala ngai otala na 1 minute de silence ye akomprendre te ndenge na grosse inspiration wana nga mpe na comprendre mpe te ndenge natwaki inspiration wana bango tosala échange to émotion oyo totikala kokola donc na histoire ya sikoyo ya makambo etali makambo bilamba na Kinshasa kala baza kolonga bandeko na histoire ya metalisa na religion kitendi na Kinshasa baza koloba sapte kala na Kinshasa baza koloba crack damu kasapeni balobaka lelo baza koloba amuto ya dambe abeti crack aza crâneur mutume mata kala batika baza koloba longonia donc histoire ya makambo bilamba yakosaka lelo na Kinshasa ti asala même défi ya bilamba azali na valise ya bilamba na concert ya saiko na kati ya livre na koli abimi na valise atiango liboso libango na bango achange akoti susu na kati ya concert akoti tiki kaka ndenge wana donc abanda makambo wana abanda Kinshasa ntango aye na poto na Belgique ezalaki makambo adamla na crack ayaki makambo asape ntango aye okoma na France ayosala contact na bakongolais ya Brazzaville nde makambo ya sape koma ya sape ekomi koloba donc contact na ye na bakongolais ya Brazzaville esalaki na oyo ye ayebaki deja makambo ya sape ya kiteni na Kinshasa na oyo babrazzaville basalaki nango basangani ti ndenge komo ya sape oyebana na banzembo yasalaki na nzembo ya programmation ayekoluka na oloba lisusu na contact na ya mec esalaki yango moto esangisaki a partir ya nyakos amitié ya bakongolais ya Brazzaville bakongolais ya Brazzaville na biso na bazairois okala koyokana ezalaki mingi te na makambo etalaki boiti nyakosi ye motu asalaki akotisaki mokongo wana ke tozali Kinshasa Brazza eza moko mec ezali maison des étudiants congolais ezalaki meko ya baétudiant congolais ezalaki na place de la République la SAP ezali société des ambianceurs oui la livre ezali la SAP ezali société des ambianceurs pour les personnes élégantes définition ya SAP merci ma
religion qui était au Salima. Il y a encore ça a commis pas il y a religion qui était une religion et à ça. Il y a encore ça Oyo a memi kolinga ilamba tie koma na ndenge ya religion. Religion za lisanga ya bato basangani. Bon, il y a yesa qui était dit pour la bataille pour la. Donc aye au la religion nae. Lui il y a commis pape la religion. Et là on a souligné wana izani. Lelo bato bakoma bapesa ba titre ya ndenge na ndenge ba pape ya nino ya sap na ko sala ki pape ya sap aki pape ya religion kiteni bato bapesa ba kombo ya ba titre ya ndenge na ndenge ba ministre ba nani ba ya bilamba na sap ba titre za la ba titre ya oyo ekoti na sap ezali ba zairo bayaka na tango wana ba zairo bayana makambo ba titre parce que ba wana okima pape ya religion kiteni pour un peu ce titre, il faut confirmer. Il y a un passager, on a dit, à bon, on a dit, à qui pas musicien, à qui tant qu'on a dit, comme on peut s'en aller titre. Voilà, ça, pour le titre de la radio. On est allé à la vérité historique. Donc, on a évolué une naissance, une religion de Salimaki, hiérarchie de la religion qui était pas Bazali, à Zana Libou Sapot Lenaye, pas Def Bazali, n'a pas de passi, on va continuer à la promotion de la religion qui était. Niakos n'est pas trois soirées, qui s'appelle Niakos a dit pas la religion qui était. Mais il a d'abord ça, Niakos a dit philosophe. Un grand philosophe, on va un philosophe au début. Quand on va voir et c'est qu'il y a Raya Niakos, il y a en tant que philosophe, pour enseigner dans la classe, dans l'université, dans la il y a un mot on a commis la quatrième. Donc Niakos, en tant que philosophe, moi j'allais faire guide parce qu'à mon avis dérive comment il m'a cassé bah comme Olata il y a des mois là qui peut sous environnement à monter avec ces bon Olata des hommes là mais cassé et si gars Olata on s'en commis bah le bio ils allaient na temps on a ya poto ya bana ya tongo mais ils allaient vérité wana kakate ça tire les lotis na mboka na biso bazo tamna na voiture ba 4x4 so sapin bazali ba tendiste Congo eza ndenge nini Congo eza ndenge nini Kinshasa eza ndenge nini sanité donc vérité wana nyakosa lobaka na tango wana ba leka 80 vérité wana tile ezali na bamboka na biso donc voilà dans la bino c'est bien mais Congo eza ndenge nini Kinshasa eza ndenge nini dans la province, il y a Congo et l'Afrique, donc vérité, ça va la vérité. Il y a moins de il y a cause. Il y a bien avant, et si quand on est des philosophes, on a Socrate. Pour Socrate, a commandé, il y a cause qui a donc, programmation, il y a cause qui a programme théorique. Il y a cause qui est attentif à d'abord quand la salle de la programmation. La programmation, boni mwana wana ayaka kake. Mwana neza yemo ko ya kosi. Bababi me ba parisien bazoya basala ba tapage wa danse webika ba parisien soka di marqué. Oya suna li ngomo ba tia sa parisien. Makamani so ni akosa wa yo kaya. Ya wa ko sala nzemba programmation. Atake pape ya religion kiteni. Apesa ki programme. Programme wana ya moza na kati ya religion kiteni. Na shuka ya programme kama bana nani esika ikotsa mbongo ezanga te ba ya konda voiture na shuka na ngo ya bolo ba na kota sefa lengo batanga 6 makambo nyonso na misala esili wana ko ichi ko bokende osala na banginga na yo yozola kisaki mutu azalaki bayeli azalaki na makanisa laki structuré ne wa ba rozo eka ne fa imo azalaki na avance ya maba sa ko comprendre la carte de la religion qui dit parce que nous avons qui Bible comme livre de référence pour la hotala makambo azolo bana banzembo na ye est-ce que la Bible peut ezali
pour y aller à la religion. N'a comme on a payé ma référence na Bible ezali oyo na lobby tant beaucoup temps à livre pour mon ba passage biblique ezali na makambo ya lobby. Donc na kati ya religion et cinq mibe ko ezala. Ya on a bengi ba dogme ya religion kitendi. Na ma oyo nyoso ya luba na kuni mitano ona mona ki azali ko zonga sa mingi na banzemo na ye. Donc vata kumvata isika ya kolala oyebaka. Et si quelqu'un dit que c'est un bon, ils ont gardé, ils ont laissé au salaire, pas au salaire. Qui est très important au Kukumba Yango na Eli. Parce que les lots, on va s'appeler, j'ai la main qui n'a pas, à ce qu'on y a. Tu vois, on y a le cause à la Guana, au rose, au chiffre. Tu vois, on a si ma scène par contre, il a pas on est déjà à monter. Dans la Bible, d'ailleurs, on a bien sûr qu'il y a une religion. La Bible, est-ce qu'ils allaient pour appeler ça en valeur mémoire? Et au moins, Jésus Christ, dans la Koufaga, va finir à y là. Même Koloya, c'est quoi? Abimaka, nous on a c'est pour à qui a banni autant de l'année, on est sur le terrain de la Bible, au moins, des pierres dans la Rokota, on a un drap, on a solo, la pesa qui a une importance. Attends, moi, on a un zambé. La pesa qui est là-bas, très important. Comme on va couler, et ça la mouche, Azaï mouche, un bon, et ça la pauvre, Ayemba, on a un zéro à m'appeler, à finir là. Na kati ya religion, le quoi c'est religion et c'est une mourouté, et c'est une kimia. La cause, la kisa ya mo, alba, na mukili baninga, tolinga na, tozali ba passager, toyoga. Bolingo wana aluba ya mo, est-ce que tolingani? Yemo ozol ba tolingani te. Po muninga alinga mata, yo ya sona salsi ya mata. Salsa muninga na yo. Salsa muninga na yo, soka mati. Akobosa na yo te soka salisi yo ta tamu sako salsa ndeko no mo to camarade no na musika. Alita munusu ko senga bolingo wana. Alobi ya mo susu na nzemo ya batete. Mondele alingi ndeko na ye. Osimoyindo pasi ya moninga osala ngo fete no melamba champagne kwei ajude donc osala ki ko tala société na biso ndenge eza kotambola ndeko sala te asalaki na culture politique ayebaki makambo ya politique ayebaki en tant que mwana ya chef coutumier esengi kolongwesa ntango nyonso akosenga bacongolais kolongwesa est ce que bato balandaki to balandi makambo ya zakoloba tuna ya mwana aloba yango Yesu Kristo na nzembo ya badeke akufa na ye atika Sheraton te atika konti na banki te liloba na ye kaka bandeko tolinga bolingo wana esengi kolakisa yango esika nyonso ozali tozala na poto to na Congo esika nyonso tozali na misala na mokili mobimba tolakisa bolingo wana na badogme kaka ya religion kitendi na yakozwa lisusu ngwa ya mitano alobi Nelson Mandela apona lubwakwe abeta motete fute bole mpona liberté indépendance ya Afrique du Sud. Donc naponaki yango pamba te ezali tala lobi Nyarkos na pensée politique ya Nyarkos azalaki na makanisi oyo etali ndenge nini bakoyemba mboka ndenge nini bapoliticien bakobosala oyo babengi intégrité morale. Po papa na ye papa Mupele Semkila azalaki parmi ya bacrème de crème ya bahomme politique intègre ya Congo. Ye moko Nyarkosa ya koloba liloba bahero batika bokoma na motema botia na bouche eza mpongo te. Donc bahero na biso baloba makambo ebele oyo esengi mpona ndenge mpongo etambola kasi bato mosusu babomba yango na bouche bolingo eza te bazomonaka intérêt na bango bato baza konyokama baza na mbongo bazokipe bato te na yango na kokanisa mokie po Nyarkosa yaki mpe panafricaniste alingaki Afrique mingi aloba yango mondela alingi ndeko na ye baerope basali Europe de 12 panafrique tolingana
tous les États-Unis d'Afrique. Voilà, on va y avoir des gens qui vont monter, qui vont monter. Il y a encore ça qui fait l'africaniste, et voilà, il y a qui Afrique ming. Il y a encore pas ming, bah il va rater, peu qui parle peu milité, pas ming va passer à l'oubliisme. Mais discours, le monde va faire le 25 août 1960 dans le Bolivie, pas ming va y bien monter. Quand ils allaient les lots, bah les idées autour de la ville, bah nous tous on va le monde va aller visionnaire. Il y a encore ça qui visionnaire, là au moins la musique, le monde va là au moins la musique. Dans ça, moi, on a un extrait, il y a un discours, le mot a fait le 25 août 1960, dans la route qui conférence, il y a donc c'est que moi, attention, que les gens la dynamique ma cambola inattendu. Le mot a le bas. Moi. Donc, le discours tous ont immédiatement compris que le colonialisme, par les entreprises de reconquête, remettent en question non seulement l'indépendance réelle du Congo, mais aussi l'existence de tous les pays indépendants d'Afrique. Tous ont compris que si le Congo meurt, toute l'Afrique bascule dans la nuit de la défaite et de la servitude. Donc, mon ami Toumba, il y a encore ça pour eux, combattant. Parce qu'ils allaient pour défendre les droits fonciers, il y a un chef coutumier. Donc, on a un passage. Madame Soussou est égalée dans le livre au Tanga. Il y a les lots, place Nini Pateke, Papa Moumele. Parce qu'il y a un mingi pour la Kinshasa, pour la neutralité à Léopoldville. Tant que tu as dit que tu as annexé Léopoldville et dans la Congo central. Papa Mbele a terminé la les loyaux, ça vestige morésaté pour la relaxation. Ah, tant que mais vestige morésaté. Papa Mbele va connaître la cimetière à Boumé, na quoi mon donc on est moko anonyme. Ils ont amené à Saliming pour la Moka. Dans le bel pays, langage et expression. Il y a encore ça, il y a la Bible. Quand on est en deuxième tome, pour la expression, parce qu'il y a quand moi qui en tout cas, moi, français, les amis. Les lois, comment on va dire, on va montrer ici, on va y aller, on va sûr. Ici, on va lobby, on va y aller, net na linga la prochaine fois à la radio. La linga la so mutambi lobby, so sur la lobby. On va montrer, na yaki lobby, non, na yaki hier. Na linga les mots lobby, na yaki lobby, on va le yaki lobby. Na yaki lobby wana, ça va y lobby, ça va prochaine fois la linga les amis. Et sur la xaki, bande pour neti. Walembi na mamone tilingala ngai ko makanonde mwana donc yo sala ni tilingala pe ko ni tipo ngale yako ya kosa ali on a lobia ngwa donc le père tilingala parler à Dieu lingala to ba lelo paternité na mukolo na mweza ni c'est ko senya kosa parce que ya memi ba jatance ba lu et le mo na kati ya lingala donc ya mwana ya zali père ya lingala ko yo ça va payer ma bébé, ça m'a bébé, so on est écrit balle de match et ça, il y a cause de ça écrit voilà. Ma bande na suki wala pour la lelo, ma kamweze bébé. Ozoye, qu'est-ce que ça la cas? Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, esika ya si, bana kutia bilongo na yo, izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Express, izali agence ya si, ba kutia bilongo, ba uzia ngo na assurance nyonso. Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. Oh wapi? Global Express. Batu buzana kisasa
so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusutano numéro 9 na Kasavu. Bana King, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Mabi agence c'est ça kaka moko. Maman le Global PM Express. Patrick Malofé. À air d'ouverture, la chose à l'idée lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Wana bino batu kuzali na poto. Ori kutinda biloko ngala na Afrique. Mais oza mutuna Global PM Express izaka wapi? Izali sika kubunga te. Izaba na Satorus. So na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 27, Green Léon, Bandikou. Wana okumana Global PM Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise pour monter dans biso en France, pour nous soutenir la développement basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours team de la police, nous avons fait par conteneur, le fret maritime, dans le fret aérien et le team dans l'avion. Le team de la petit colis, la police express, où cela va des jours. Et ceux qui ont été un service funéraire. Au cas où aujourd'hui pour un décès, vous hésitez tout le monde a mis au fouti à la poto, au salut maramio sur la kin, la dengue et à biso bagapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au mauvais dengue prestation et les kaki nakin, selon vous nayo. Bandikou, Global PM Express, ils ont agence Yassir, oh bakutia biloko, pe uzia en assurance nyonso. Pour la biso awa, ils ont rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si tu as un logo, c'est on a quelque chose qui est dans le logo. Global Express,